kozala bien na moto nyonso okodécouvrir makambo ebele bolumana ozali na lisolo na yo swachombo benga lole swachombo benge lola masolo chivi lole ya biso moko YouTube soko zali na lisolo na yo swachombo benga lole Bonsoir. Nabisika nyonso oyo bolandaka Lola Masolo télévision, petite sœur Katinaba Yaya Naye, la voix d'Irlande. J'espère que bozali malamu na mabota na lisungi na yawe ngai pesa va mokeli na biso yawe njambe ajali kobatela kosunga kopesa makasi tango nyonso. Vraiment natondi ye mpamba te ajali bolingo pinza. En tout cas, merci na bandeko nyonso bazali ko continuer ko soutenir ngai, ko partager ba vidéo, ko aimer, ko s'abonner, pourquoi pas ba commentaire tango nyonso najali ko mona. Vraiment merci beaucoup. Mokeli na biso yawe ajongisela bino nyonso ya mingi koleka. Oui, nayebi ke mingi bazali ko lukangai. Bazali kotinda ba message ba audio voire même ba appel yalo la ozoyo kanate yalo la wapi masolo yalo la tozo mono lisusu na terrain te. Vraiment bandeko, je m'excuse bolimbisa ngai vraiment kalate yalo la ajali kozongela bino na terrain parce que nga nazali muumbu na bino nazali kaka wana pona ko sale la bino mosala ndenge bolingelaka yango ba masolo ezali ebele bo continuer kozala toujours branché kalate yalo lazali kozonga na terrain bo kozala jamais dessus. Vraiment bolimbisa ngai na mwa mikolo oyo na monani te toko solola kasi lelo yalo la yeli biso nini yalo la ayeli biso elubu ya mipanzi ya ngulu fumé na spinach oyo biso nyonso to bengaka épinard na munoko mususu. Voilà, tokende ko découvrir ngai na bino ndenge nini ya Lola asaleli elubu ya spinach na mipanzi ya ngulu fumé. Oui, la famille lelo tozolamba spinach épinard na biso ya fresh ya matiti penza yango wana tozomona euti bilanga yango tozolamba na mipanzi ya ngulu fumé. Ngulu fumé mipanzi nango yango bakateli biso awa yango tozolamba na épinard yango wana babiloko na kolambela yango yango yo tozana mwa litungulu ndembe mwamba nguba ye wana papa chef tomate na mwa huile d'olive. Merci beaucoup bandeko, à suivre.
Voilà la famille spinach nanga yangoyo, épinard nanga yangoyo na silisi kokata yango. Loko leza ya fresh et utaki bilanga. En tout cas na zuita nangai penza. Tangu nakati yango pe mike te bozomona makasi eza mwa minene. Na sokoli yango bambala ebele. Parce que ezalaki na mwa bazielo. Na sokoli yango penza bambala ebele po ekoma ndenge ekomi boye. À suivre. Voilà bandeko, spinach na biso, épinard na biso yeyo. Na kotie déjà na nzungu. Na lingi na tia mwa mai mukie. Na tika ye atoka. Mais na kokanga mufinuku te. Po soki nakangi mufinuku eko changer couleur. Na otia iboye. Ameka kokita mwa mukie. Leta na lingi na sala. Sauce pembeni. Merci beaucoup. Voilà la famille. Spinach na biso, épinard na biso, yango na tie na kati ya nzungu. Na tiango pe na mwa mai na kati, mai ezali. Na tiango pe na moto etoka mwa mukie po ekita. Oleke ezala kaka ndenge ezali liboye. Donc na tia yango ekita. Etoka mwa mukie na moto. Voilà. Épinard na biso yango yezo toka. Na finiki mufinuku te. Po garder ka couleur nango yango na tiki yango pelele. Mafuta pe yango na sina cheki na moto. Na lingi na kalinga ba épices na ngai awa. À suivre. Matungulu nanga yangoyo na ai nazo kokalinga kalinga ezokende déjà kobela. Ezokende déjà kobela. Épinard pe yangwana. Voilà. Nazo tia sikoyo tomate nangai bolognaise. Liboso fo kotika nani matungulu elembe. Moni matungulu ndenge elembi boye. Allez. Bon ndo kotia tomate. Tomate pe na kotia nanga mingi te po nazo lamba soupu te mais eza épinard. Spinach donc moi na tia tomate mingi ezali te. Na tia nanga kaka normal. Nazo lamba spinach, épinard na mipanzi ya ngulu fumé. Ngulu fumé, mipanzi nango na kati ya épinard. Voilà. Voilà, tomate nanga yangoyo. Esi ebeli. Awa na kati awa eza matungulu, ai, tomate na ndembe. Yango na kalingi awa. Na kati ya sauce yo nazo sala. Spinach na biso, épinard na biso yangwana. Na longoli na nzungu na bwaki mai ye wana. Mipanzi ya ngulu na biso fumé yangoyo. Na vandi sango mwa mukie na mai ya ched. Mais mai yango na tie eloko te. Donc na tie ka na mwa mai ya ched afanda kama quelques minutes. Pona sangisa siko biloko na ngai nyonso parce que tomate ici ebeli. Awa na kati na tie mipanzi na ngai ya ngulu yangoyo. Sauce na ngai o na uchi ko kalinga. Yangoyo na tie na kati. Mais épinard, spinach na biso na tiki nanu libanda. Spinach azana libanda. Awa na sangisi kaka mipanzi fumé ya ngulu na sauce wana na utaki ko kalinga. Nazo tia déjà mwamba nguba. Na otia mwamba nguba atoka na bango elongo. Po eluka moyen nguba pe ebela. Yango nazo kotia déjà mwamba nguba na ngai batoka elongo. Na tie pe mwa mai lisusu. Voilà.
Voilà, nakotika yango etoka mokie nguba na ngai ezwa forme bongo nde nakotia spinach. Merci beaucoup. Voilà, ngulu na ngai yango etoki elongo na ba épices na chaki na mwamba nguba ebeli sauce ekomi kilo nde sikoyo na bandi sikoyo kotia épinard na nga na kati. Voilà, épinard ye wana azokende kokuta bango. Yango oyo na kati ya nzungu épinard ekoti tokomi kosangisa bango ebimi lokola musaka ndenge tolambaka musaka ya mbila. Awa sikotema na chaki mwa nguba ya kokoka epesi yango siko lokola musaka. Voilà, na fufu ekende kitoko kwanga zana batu musupe balula biloko ya nguba na loso eza mabete yango wana ya lola asali na natika ngo etoka mwa moke kaka po ete nakitisa. Merci beaucoup. Biloko na biso yango ebeli na bwaki mwa mbuma ya pilipili na kati yango tozomona mipandi ya ngulu fumé na épinard na biso ya fresh yango oyo penza na fufu ekozala malamu mingi. Bolia kaka na molimo ndenge na lobaka. Bon appétit. Bon appétit. Oyo na fufu. Pardon. Merci beaucoup. Voilà. Yango yo elubu na biso esili. Tala fufu yango wana. Épinard na ngulu fumé yango wana. C'est grave. Bon appétit na bino na musika. Yalo la asilisi. Merci beaucoup na bino nyonso ozalaki wana pona kolanda ngai. Bandeko na ngai nyonso ya la justice wa gros bisous. Boza ebele partout olanda ngai, vraiment merci beaucoup. À suivre. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko ya kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko ya kitoko. Ba mama boza wapi? Ba teni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula molato. Ba tantine ya kilo. Ba sœur ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso. Asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama biloko ya kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe. Bakombazia mikwelu idie. Bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numéro na yango ezoko s'afficher. Tala ba jean oyo tolingaka.
bateli ya bapapa ya malonga ya valeur, bapapa oyo balula molako, bapapa oyo balula kitendi. Bobenga Charlie Lobolo d'Istanbul pour passer commande na yo. Après quelques jours okomona biloko liboso à porte anda. Numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko ya kitoko. Abenwe bima bimbote bandeko tobenga ye oyo Charlie Lobolo ye oyo. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des Cross Agence. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonne journée. Oui, mais problème. Non, problème ti papa. Biso to zaba pia Cross Agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Benga kasi ko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, non. Cross Agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross Agence et kotikela yo mongo na yo. Papa, okoki ko signer. Na ko signer. Eh, fona la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo Kinshasa, +243 82 22 72 848. Avec Cross Agence, c'est la rapidité et l'expérience. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez au